bana papa bana yaya bana leki na bia bisiko bebenga kuna antuka ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando mona nga parti par na dala suku na tena koma na DKS net babi na DKS net bo mona bagagi bo mona be mission bo mona be lubi bo mona ba traite bo mona ba artiste na bino to bolingaka na DKS net aïe 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 non ça m'a été bon na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKS net bino nyoso lingaka tonto su lo hésité te cloche ya notification ya wana na rouge lolanda ubandina na rouge point alolande cloche one po oyo nyoso kukota ozwaka yango uzana poso tala bagagi ye bien uzana posa useka uzana posa ya divertissement au tinisera jamais ça angaye nasali mukini nyama Papa. Siko moni ka tata na jago lela. Mwana malama kusana nini? Oh. Akule tata nini? Siko na kolela yo zolela nini? Papa. Batune kate. Oh. Oyo kuta papa na jago lela. Lela mbala mako. Oh. Na hivi ndio kolela tena pila bandolela na kota kala buzoba na olela wani. Oui, batakate bazantité. Batakate balengate. Na bana kulela banda sete. Ozolela nini papa? Dikamneza kulela moye banguzate. Ono yo bangotende. Na mwana waza na ferso tatana. Mwana waza na ferso tatana ye. Akulela bala mako. Yo ni matu msuza kate ba kulela sanga. Comment va soi-même? Papa ni ko babengi yo problème. Angaye. Papa. Mwana malama na nisaka tatana ye. Naza ule bana yote. Kota sisa tatana yo. Angaye. Batakato balengate. Na bana kulela banda sete awo. Na mama kate tata kate ko ya kulela sangai. Papa yebisanga ko nini yo? Oyeba musima. Kasi expliquer ngata mukena za mwana tuzala ka biso mibale expliquer ngezani ne bon ka. Nasani combien de jours na diakate? Une semaine ngo na zabulia te. Tu comprends la? Yo ndia kuzabulia. Kasi nazo remarquer ba biloko zo tikala ngwana na tikelo eza conscient. Nane tikalite kutikala bien. Ngale biloko na bombo zo lia no kuna place okenda komela. Yango nazo bombe lo biloko no kuna. Tu comprends na oyeba ndeni yo. Aïe. Continue. Amane. Nikikutika na tata na delisa papa. Sio siko pona nini? Kongo ninga tata na yo. Lele ndani ya sema ndema makazi. Dole la tele. Uyeba ya musima. Uyeba mwana naza uresone tro yaya. Resone ngekota yo. Obeli papa. Uyeba ya musima na yidi yo resone ngekota yo. Nzambe. Siku no sala ndenge ni nango penda papa ta yo moko. Oza kutuna ngai. Muto ya kufili mutu mogo. Akulela te. Akulela. Muto ya kufili batumisha akulela te. Akulela papa. Soko muto ya kufili batebela akulela te. Akulela te. Tuzana matanga. Ay. Sale mwana mayele nisitaka na yeye. Bana kala wale zangu wapi? Ay. Wale kateba lengi bisu kutola kama bisu mbale. Ay. Papa. Yo kende kaka zwaka bakoli wana o mini asa kwa tindenga o Australie kolongwa te loko moko te oyoki est-ce que espèce tindela ki oyo
atinda te pona zo zéro atinda te na zo buna oke poale quand yo ki dans l'intérêt oh faut intérêt tala ka ici kolongo eloko moko te nana bitu wa bitu atindela biso pe toute la femme capable ye utatindela biso ba kabelo moko bitu na bitu la femme capable oh mimi asa kwa tinda ki yango déjà comment ça va insister na se planer makasi pona mwasi moya makasi la femme capable tala ka mama na wendi site ko umi na te linda ko kema moko oye te na de kale tuzonga kaka na yime kaka bana kanjo yo leloko bamuma lukaka bakusilisa yango umani kanjo umani makabo ngana luba umani makabo atala combien de personnes tellement là oh tellement siko nina zile wa c'est la bébé mais quand tu vas siko biso na ko ko pese ndikambo kuma tala ni keza nina nalibie aboti le mbongo Niki ni wapi sio hizo nina ngo lugele nyama ya mali mo ile lisaka na yeye saka bino ngwa linda papa ko za nzo ko lugele mai mali papa na ko za mama ko ti mo ko tala ka msoka wana alo bana wale mais on doit pas me dire ma papa la papa sur la posa mai ko pesi kama nge ana posa mai kele mai yoka ikidia lobele no nana boto ni aza wapi amutu pe aza te lobe problème no bate eza ni nango batungolo na ko amutu mbula te ponga na sala ana uzala ka baboti le mbongo ko wana mbate yo mtako pekisa kama no kwa mole oza mona ngadu mwana kama ndo ngole na au oloba te problème si to zoe ba pete nini ma matanga mzee matanga abulunga kufi ipa bulungi ipa bulungi kali oh zela ngai tauna kenda kanjo njambi pasteur na biso akosa kati ngaba yibisi ngai na mbulo yibisu soma matanga wani ngutse wa matani uwote la wapi nalipata la ngai matani uwote la wapi nalipata la ngai anja bana tolamoka kitanga papa kolela na kolela papa bana kolela bana 4h30 kolela na kolela aliaka lisusu te natuni papa nini nani akufi alingi koloba te bana bandaki kolela yango somo wana nga nayoki yango nayembangu naye koyebisa bino tokende kuna bino momoke kotuna soki yako ndeni oyebike mutu akufi po lobi azolela kaka lobelo kasi azolela bi papa naye mutu alobiki ye mutu akufi mais est-ce que azoyeba te mutu angone est-ce que obengi esprit beloti oyo Australie na bona bino nakobenye ndenge nini na telefone ni place atie mutu nazomona tale nani uyibike ndenge za wana uza mkolu tangu nyonso utaka mai so ukoti kikoso ava usokola yumu umitali ulubitenga na koli saya makamya mkolu izali teke oye kulelisa batu tuleli ibemri tuyibite mutu oyo akufi ça fait mal batu bakufi siko comprendre lubana ngai papa izana matanga izana libota kanzingana za uyiba te tukoma kuna bande kala so lubadi bongo mais tukei déjà e bon faut que de ka kikoso mitali uzobo ko ebisa mwana ngora akoli asa mwana akoli bona uzoba ana asa mwana mke na bombi lai Tada, ba français ba lubé. On ne mange pas les mois honte. Ba la nganga ina soniki. Uyoki, soba ni kamuzali bemise ya muluba. Ni. Siko tike ka kuna ndapo. Tuka fansa papa. Kitika tutika boyete. Yo ko lo formol ayoka kayo. Toki na to tuna ye. Ngai pe na tuna ye na akobombe la biso. Yani ko sala bongo tega kati pa mulunga kufi. Me bateka na matanga. Ozoka te batebele. Biso tuye ba ina bato poto ata matanga nguna tuye bite futu bianga kaka. Bato bani yebla kitukufi. Alors papa Josué DKS tuzana ibembe tuzana matanga mutakufi tuyebi yeme komu ndizu compliqué ndenga sana kya sida wana komu na ibungi uyebi sabi mama lo yongo na yebi kaza mtema la matondo papa utiana kombu ya Linda
Punga kake leke basoda babutula kina butu. Yebisa epe mimi asako Australie kuna aibisa epe tuzana matanga. Ba yebisa ngana yebisa yupeke mama nani? Mimi asako no Mimi asako no Australie. Uyebisa yupeke tuzana matanga. Kubana quartier na biso ba déclarer na ibembi na biso ba mela café te ba ulia fufuna kwa. Fufuna kwa kabaliaka. Merci. Ata matanga te bafuna kwa. Tala bolo la mobalio. Ngamu. Bisali ngana mbolo. Ngala na rappeler na figure te. Bolo na ngai mokuyoka. Bolo na ngai mokuyoka. Ya yo mako toi. Mama na petio. Mama tala makambo suswa. Butsa wa kulo. Boba ta solite. Mwana wasenga kuanga, wabenga matapota senga kuanga. Anduma tala kwa mwana pema yako ke bombe bebe kuna. Sio mutabeti kokomo yebisa yupeke mata. Action. La mélodie à Sidi. La mélodie à Sidi. Angaye. La mélodie à Sidi. Nami bomba ngai. Angaye. Aïe aïe. Aïe aïe. La kumela Sidi ngai. Nami bomba. Aïe aïe. La salle mukini. La salle mukini nini. La salle mukini. La lini batoto nyekekate. Likambunini ozolela bwe mwana kaza kuna kula likambunini. Ndenge nzaza usengila na ngonga oyo paluza nani Rwanda. Mwana mutakufili. Babamba kaye. Bulunge. Nani akufie biso? Boxer. Boxer. Yuzali anse boxer na ngai. Ubundila ngai. Uzama kalai na ngai ya mutima. Idea yo idenga. Idega ngama upuna kabagate. Kulubaka bangu te. Kulubaka bangu te batonga na sali. Kulela ulelisa kingate. Muninga bana bali bakena tanga pasi. Na tanga bisango tuza kumela wana mulingo te. Kasi yango siko itangu mwana aliona ndao. Apesi ngai ça. Alubi papa est en train de alobi ke papa ça kolila tina akufeli batu ya mwana msasa mama watu mpango Mini vous avez congolais. Vous avez congolais? Vous êtes congolais te? Vous êtes congolais te? Bon, si vous êtes congolais te, na kwa kundima puna sasa yekwa na buta manisa. Ah, kasi sio tu bani. Azumbuye beso, azunde na seli somboka, sio tu seli. Munyango. Vous avez congolais te? Ça vous avez congolais papa. Ça vous avez congolais. On voulait la sabatinda yo. Hein papa? Sabatinda yo vous avez congolais te? Muto ya lela kasabatinda yiza muto ya sana kwiti abongisi mbongu to muto ya kufili mwana to muto yu bacheke ina ndumba bakimisi yembo siko yungai bajo siza kutanga ngana kufili tata na kufili mama na kufili noku na kufili munankasi na kufili tata mwasi na kufili papa mais pas munge isa problème te yebisa biso noku ango soki tata ngo soki pe nani yebisa biso ya kufi nani alobi alinda mwana kasi ozoloba mimi asako azale Australie okufele wana ngato te kozwa na avancé ozobomela makasi okufeli nani yebisa biso un peu de silence. Un peu de silence. Écoute-moi bien. Oh, je suis allé professeur, il y a un professeur mobile, il y a personne à côté, il y a pas de personne à bon, 10 sur 10, 8 sur 10. Pas pour tout temps, ça te. Yokangai. La kusanga mimi ndio buzawana. 1 minute de silence. Femme, toi dans le silence aujourd'hui. 1 minute, maman, mutaka silence alubaka. 1 minute de silence. Bon. Bon, bazana este. Basaba congolais te. Basaba congolais papa. Bon, il va kufi. Basaba congolais te. Basaba papa. Puisque nous savons, tu sabas congolais te. Tu sabas congolais. Mais mon Dieu, ils ont tu sabas ngakuna yiba za ukufa na este. Eh papa, l'époque Mobutu. Baza ukufa. L'époque ya Laurent Desire Kabila, baza ukufa. L'époque ya Kasavubu, baza ukufa. L'époque ya Lumumba, baza ukufa. L'époque ya Laurent Desire Kabila, baza ukufa kite, bakufa ki. N'importe ce qu'il y a Fatima, tu vas confiter, bah confi, papa, n'a jamais souci. Tout ça na matanga wana, ezali yo, ye, nga, tout ça bumoko. Yaounde muninga na zabu, na zabu lela. Pour le moment, on a besoin. On couvre na est.
Simba kenda kubwaka. Oh, bazokufa babandeko na biso tosali nini vraiment Congo balukaka nini toza na richesse mai courant nyonso toza nango baza mpe kaka bandeko ate bao babundisa biso toza kaka makila ndenge moko toza kaka bisu nde moko tosali nini Congo tosala nini nzambe bandeko na biso nazupema yango na bapandese basalika malamu bakenga kuna babundisa bango pote barekipe bandona biso bato bazokufa mingi. Mama, oyo bakufi wana toleki biso toleki bango na eloko te. Tuza makila moko, tuza nzoto moko, tuza molimo moko, oza okomprendre nga te. Tuza makila moko, tuza labu moko, tuza na buyokani. eloko za kosala nga susu pasi musicien congolais mwana mboka biso makila moko yufusakebete yufusasokebeta misiki na igali Yusufu aza kubete na Kigali. Na igali. Bato basala bulingu te. Azele bulingu. Kama misisi ya mboka biso bato kumona makamune za kulekila. Acha na kubete na mboka wana. Salama. Papa la nyoso tozomona nzambe zeke ya telema. Nzambe na tiki mboka Kongo na telema kola yo. Nzambe justice ya salama. Nzambe zeke justice ya mboka Kongo nyoko maboete to sala nini. Nzambe Kongo papa sene so bato bele atango nyoso. Nzambe baya pena Yesu. Baya pena Sango. Bande kuna biso na este. Nzambe protéger bango. Lola ikita. La nini sila kati. Lola ikita. Tozali sona tango ya otangisa pinzolite. Pour votre information, bota la patriote ya monene ya mboka oyo alanga nzembo na biso Yusufa auti koloba lisusu na betandoke akobeta mindule te na mboka Kigali pona susi ya bandeko na yo bazokufa. Voilà un patriote. Aboyi kubeta. Wana bolingo Et pour votre information, Nabomoko esengeli to soutenir FARDC. Papa, to simba bidumbe. Bona soutenir. Mais ngasi ko na isa bidumo. Umani kana na zabo. Na Kigali wa ata ba $10,000 bakiti siawa. Bayibi singana koma mutuna bangu. Na ukendi. Papa. Papa, naki kongo balubi mambo matako za mona mayambula. Yeloko yayo te ya muninga fosenga papa. Nini wana? La kosa ne te sala yo soutenir FARDC. Uzana raison papa na ngai. Siko bangu biso bazumona ke bazulemba bapesa biso pe munduki tukenda ukunda. FARDC si azu bamboka ebele oyo azobatela. Na susi pe na bokasi ya kolonga bangu nyonso bateli mpona mo. Ngala mo ndeba zosala mabili basalisa pe na bandoki. Kulonga na Rwanda. Tukenda kulonga makuna. Dozala bomoko. Papa na ndoki ale ki bandoki za Nzambe. Sisi Nzambe kote ma boni biso babwe. Tokeka mboka na biso ni bandoki mboka na biso. Au nom de Jésus. Esika monguni azali belela bimisa ye. Yo monguni na beli yo. Studio Molende Music. Bana papa, bana yaya, bana leki. Nabi abisiko bebenga kuna antika ya buya changer le côté. Na ye awa, bisiko bando muna nga parti pala na dala suku na tena koma na DKS net. Babi na DKS net bo muna bagagi, bo muna be mission, bo muna be lubi, bo muna ba traite, bo muna ba artiste na bino to bolingaka. Na DKS net. Aïe aïe aïe. No sambate, bo mwende na ket. Na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKSnet. Bino nyoso lingaka tonto su. Lo hésité te. Cloche, il y a une notification yangwana na rouge. Lolanda ubandina na rouge. Toi, à Lolanda cloche one. Po o nyoso kukota ozwaka yango. Uzana poso tala bagagi ye bien. Uzana posa oseka. Uzana posa ya divertissement. Aou.
tu ne seras jamais déçu.